Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Un grand comédien, Gianni Faye, nous a laissé là, il nous a quitté le 11 mars 2024. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Tout ça, awa na Etchecheri siège ya groupe Chic Choc Luenge, groupe aba Angadiel Angadios, groupe aba Gianni Faye, groupe aba Moment Mondial, ba Mamepela, groupe na biso nyonso po Chic Choc Luenge za biso nyonso. To lela Gianni Faye o chikotika biso na zawa bo mona ba artiste Chic Choc Luenge belé bazawa vraiment na tristesse na na motema na kanda tout ça awa tout solana bango na bandi na benga kaye Moment Mondial aza mwana ya ba Gianni aza produit ya Chic Choc Luenge aza ana mpandi na ngai et bonjour, mes condoléances. Merci pareillement, bonjour Abi. Merci Moment Mondial. D'abord sango ya liwa ya Gianni Faye ozwa ki onde tant na yoka kiango côté na lagi na zala ngati na mona ko ni chindoto Nandime était tout en soigné dernièrement. Quand il est au soleil, il y a une sorte de soigné 30 minutes, 28 minutes, il y a une blague, comédie na comédie. Parce qu'il aimait ça. Matumboli na matumboli, akanga kandate. Akanga kandate. 2 minutes qu'il y a le soleil, 2 minutes il y a ah Momo, vous avez un mouvement, vous avez un mouvement, vous avez un grand mouvement. Et Simba, biso to koto, butu kati. Azaki mutumoro boye songa azali le moment isa pona ye Gianni Faye na vina nga pour faire une parfait de bonne odeur, ouais, parce que tant on a yaka nazali na catégorie moro na bango, même casting na bango. OK, donc na ba comment déjà ko préparer nga parce que bébé qui ba comment pembe ya voyager on va préparer relève non préparer déjà relève na bango et donc nazali vraiment bien préparé et surtout vina nga Gianni Faye. Oh l'autre bien les défaits Gianni Faye azaki msusu na jouer au moins msusu na jouer rôle mo responsable msusu na cadre au moins na chénet ni mo za olata ya munene alongolo na kingo Alex ngabi mo mulata e bongiso e Simba sala au moins msusu tali na ba colline yeki na ba valise na ngo tournage aluki chemise mo bo e ko kokanga apesinga na lati na tourner na nene zunga ate petike non donc a moto atindika nga pona zala o nazalelo na venanga Gianni na venanga pour faire les parfaits de bonne odeur na gobo sala mangote na papa les défaits papa Moselo parce que papa Moselo mutayaka na tanga ye nga a présenter na Gianni na po bisinga yo faut ça l'effort au ba nous jouer le rôle à bango les grands kéré ko repeto bosanité astam de la pente mon président là où il est aza vraiment été netinga na ko soanité so benga abandolela so benga abandolela donc les soldats bien là-dedans, à Zokokate, Genèse Moana est fabriqué par Ngadi Dangadios. Et voilà, ça peine Moana là, la société Moussou, il y a la brasserie, la prémisse, la bango scol, la bango, produit en fait. Donc Genèse a dit produit Ngadi Dangadios. Alors, so bisu le ça le o na ça o isa grâce na bango parce que ngato na kota ki venga Ngadios aki na poto. Mais si ko Gianni akufi parler marqué bazo lo balo bebele yo lobi na nini par rapport à Liwana en tout cas pour Liwana Nzambe grâce à la justice parce que vengeance c'est ça Nzambe c'est que l'homme aura sémé il émotionnera les alliés la Bible lobby il est permis à une personne de mourir qu'une seule fois après quoi vient le jugement donc Nzambe zolokum Nzambe mo aza au contrôle de toutes choses Nzambe nayebi Nzambe mutayebi mais Nzambe zoka lokumu na o ekomi. OK, matanga eza wapi matanga Gianni Faye est-ce que corps koya appartement corps au salema tonde? Oui, effectivement ba réunion zo salema bande na biso bazali banda na pe biso to zawa to zo bunda to bandeni to ko sala pona corps ya Gianni et na Kinshasa parce que na mukandate si ataza mukandate so ba bi corps ya ezaka li mambongo ti ezaka li mambongo ambassade na biso ezakuna Gianni za congolais. Janaza congolais aza janaza indigène pour bah mundela ça suka tumba suka sani na ngoko sala non to lingeza bongo te là où les babless wabi Gianni asali va vous les belé un poteau plus de 15 ans et à Botiba na misa tukuna et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont candidaté papa c'est anormal mutuku de soza kindoki aboti na kindoki grade mataka
kuna na mulili ya grade matia boti abakise biso document ko siko muto aboti bana na poto 3 bana mon côté mi balete 3 batuko baboti bana moko bazo mikanda hein bon mi balé mi satou non yango moni babaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Mais et pas de même chose Gianni na moi ils le contraire parce que à vivre un bonheur tu trouver femme à trouver bonheur tu mais à vivre bonheur tu à trouver malheur ouais à vivre bonheur tu 15 ans celle na poto bonheur ni à vivre sans papier. Moi je me souviens encore au jour 6 ça aura mukanda a benganga zo sepela na répétition lobi na tongo monnaie gramme 100 balles ngabi et puis ça y est 5 mois parce que hier avant di kuna azota la bande ko ngana kena na bango même jour même vol bango tout bayaka bazongaka mais eloni salanga na zonga te bande ko pe ba no lo baneti aussi ba no lo baneti mon cher yo bana mi satu mukanda te tilelo yaya nyo sone saka pasi nyo sone saka pasi dans ça qu'est-ce que vous dites? Non mais c'est clair ne le bien c'est qu'il trouve une femme trouve le bonheur mais il a vivre bonheur mais il avait une femme à vivre bonheur donc tu as koufi na passe c'est moi artiste comédien photo va saluer autopsie vous suite non tu vas tenir nous informé toujours c'est la rare toyeba et ce que ça kini donc nzambe vraiment justice nzambe ezali justice nzambe ezali au moins soyi mutameli ligoro do lelo opolara lelo te ligoro do futa fait na nzoko kasi mikolo de fait na ngepati donc nzamba sunga famille nae mais vraiment a sunga famille nae comme c'est lui qui sonne les cœurs et les reins donc naebi ke nzamba au sala kimi ezala peut-être dame soupe so moi ça c'est quelque chose ndem ba bien zagita ayaki goyati ba bien zagita ayaki goya ayaki goya ce qui en tout cas dans le roi ebisité o eleki obi okoko sabato mais conscience na oko sangoti ça peut produire chic choc le ngé là produit na biso abimeli awa bandi makamu awa ozo comprendre abandi makamu awa abandi makamu ya fai ya fai on a évité ce ya fai on a dit modèle ni parce que si réellement ça arrive vrai ya fai mais nous allons les aller l'autre hein quand même le droit pour quand yo mundé la PCOP et puis mouton passe à l'autre quand on est araillé tango boti a financer balara parce que mon mikanda moi na suis mukanda siko ça tout la batou tout ça le batou tout ça le roi banyamate ça pas pèlerin papier ne retika là lobi mo le fait des sinon mai on a papier lo roi papier lo ndeko fâché comment on baba le ka Gianni baba le ka Gianni ba bi fallait ka Gianni de lombo kenega lombo mutu mo munene mo la so 1m90 sur 90 à keneka boy ça fait mal papa ça fait mal. Merci mon Zama Makasi et Zanzela surtout je sais que commis tous avant Makasi. Oui, nous avons pensé que Makasi wana et puis Gianni a aimé hein franchement parce que modèle va devoir la Gianni on dit maté ba beya ma follow Thérèse Mayaka Pongo na France bazo lela Makasi ba osa misala te ba vandi na ndako faire rigole à poster qui Gianni. Mais non bien musicien nyonso faire rigole à ta poster Gianni faire rigole à Ebi Gianni bien. Mais c'est ni nebi Gianni. Nanya seka magamu Gianni salarati ata ba biso avant na théâtre na tala Gianni. Tant Gianni jouer ngako de lokote na zate. Et puis na ye bango ba pesinga sens ba pinga forme. Ba laxinga ba jouera boy. Ba telemaka boy. Ba lobaka boy. Bango ba laxinga. Merci Rabi. Merci. Voilà, tous un artiste chic choc le net aux abonnés moko merci et puis togo pesta mno programme dengue zali liboye artiste belé bazo poster bazo la jolie Asmina benga zo la Gianni Fai nepta moi mame pela moi 7e bagarre tous abonnés moko et ça mala ming to la Gianni Fai ya Gianni atiki biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC,
à retrouver son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi osabone, obetika Kilongo TV. Kilongo TV. Est-ce
que tango zomona témoignage. Moi la moi si mon boya machine na siforko. Hein? Est-ce que zomona témoignage te? Témoignage. Avant yoloba na sipa kisi na Jova. Avant yoloba na kota loge tuna Yesu. Mongolo na lala na mangengenge tuna Jova. Mongolo na pola na yemvula papa tuna Jova. Mongolo na lala na permanence tuna Yesu. Oh témoignage, témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga. Oh témoignage, témoignage, Alléluia. Je me souviens un jour, Romaraba 1h du matin. Nicolo il vous les banjo beta. Sikolo pangu na biso mwa pembeni. Terrasse zarawana. Baduno so bafongoli pe badali na bango. Siko terrasse banjo refoulé. Ma ekote le biso na ndako. Tokomi na 3h na bisi nzambe so kati mbula te to okufa. Po moya ko bimata libande sate. Mai deje komi na loketo. Yaya. Na banjo le nzambe pardon kata mbulo yo. Soko kati ngote biso to okufa. Nzambe pena mawana ya kata mbula te ya kati. Siko banda ko pepa mai na ba salite ya ba voisin na kati ndako. Ozo pepa ko. Tango sili siko pepa na koti na douche na sokoli ngaona na nzela zamba atama ekota kimena ke luka nzambe. Est-ce que ngana témoignage te? Est-ce que on a témoignage awate? Siko Yesu asala ndenge nini kasi? Mokolo na liali pana mea mungwa tunajo. Mokolo na lia fufu na sukali tuna Yesu. Mokolo na pola na yemfula tuna Jova. Oh témoignage, témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga. Oh témoignage, 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 témoignage nanga, témoignage nanga. Jova, témoignage. Est-ce qu'on met ta mololo? Jésus, alléluia. Hey, témoignage, manyanga témoigner. Témoignage, Elisa témoigner. Témoignage, Yoposo témoigner. Témoignage, 2024 est au témoigner. Témoignage, Nganazo témoigner. Okombo manga pamba, vinanga témoignage. Osoyi nanga pamba, obimba nanga témoignage. Oyo nazalelo témoignage. Mikonga na simbia wa témoignage. Nyonso nazo sala témoignage. Moi vinanga yo témoignage. Est-ce que ça peut être bisa Yesu akumama? Est-ce que ça peut être bisa Yesu akumama? Nazoluka bato bazala poza ko bisa Yesu akumama. Est-ce que ça peut être bisa Yesu akumama? Kumama Yesu, oh kumama, oh kumama, oh kumama, oh kumama, oh kumama, kumame Yesu, kumame, kumame, tikana tombolo Yesu, tikana matiso Yesu, amaya suke, makasi na maya suka, consolation visible, asale langa bola mwe, alongola ngasi.
Jojo asalinga bolamu ebele asalinga bolamu ebele batana nga ya vina pesa yeso azongisela nga na facilité oye alongola nga na sonye yaya alokota nga na pasio yaya klasa malonga te wona tanga akomisa nga référence libota nanga na pesa yenini yesu bolamu elekebele na vinanga aleka bakomi na bien yaye atika gombe na makampane jova aleki kasa fubwe yesu aleki pe na lepa balobaka français wo aye na suka mboka na sifoko akoti na ndako moko etangaka maye alokotinga manyanga yesu asalanga référence na libota nanga atombolanga na Congo na facilité alongolelanga soni na facilité aleka bakomi na bien yeswe aleka pe na mbinza kokamwa aleki pe na Montfleury kokamwa kuna balobaka français bien na monoko ye akiti akatisima enjine alobi esuki te o ifo na kita atamboli malembe akitiwo akomi na grâce ifoko alobi na akota na ye na facilité akutanga na fanda na maenzi na makolo ibubu na nga na nzala sola mapeka wo atala bosoto na nga te o alongolela nga soni na facilité asekisanga elise na facilité apesanga sengo na facilité amemelanga kimia na facilité akopesanga pilibala na facilité akopesanga mapasa na facilité nyonso ya binanga yo na facilité azosalelanga lombango na facilité atala masoto nanga te na facilité azosalelanga lombango na facilité ekoma mokolo moko ngelise nakia na hôpital Saint Joseph na papa wo tokoti na kati balobi papa kufi natali likolo na se na lobi vi esukio na bozalaki na motema na ngaye aza papa ba oyo bazanga ba papa aza papa yesu papa wo oyo papa nanga koka kosalela ngate yesu apesanga na facilité oyo papa nanga apesanga te yesu apesanga ye na facilité nazogi na ndako nazolela nalobi mpo na ngai yo esuki nalobi papa ke ye na sambwe nalobi papa kufi na ye na sambwe kokufa papa ye na libota bato bazofinga balemba te balakisa biso nzambe basalela balakisa biso nzambe baluka na bomwana balakisa biso nzambe tomona na 2 mois ya pamba babuka biso ndakwe totelengani na balabala oye nani apesa biso loboko oyaya tosuka kosuke yaye tosambwa kosambwa jova mokolo moko na vi na ngai yenise na mikuta na permanence mokolo moko na vi na ngai yenise na mikuta na permanence bongeye na luka bisika kolala tongo etana na benga masiya yokanga bato bazofinga balemba te kati ezoseka balemba te famille ezofinga balemba te relation ezofinga balemba te eloko moko na bosanaki yeye babengaki un père responsable Jésus un papa responsable eloko moko na simba na motema napesa yesu bomwana na pamba te nayebi ata lelo nabuki te ngai lobi nakobuka na facilité merci papa eloko moko na simba na motema nasalela yesu nde suka soki nalobi nakende koluka mosala na France lolenge nini nakolukela mosala
nalobi na sale yaya kasi nini natanga mpona nsima bike mokolo moko nalamuka na ntongo lo laisse mobiliser wo atalinga na miso na ye ya mawa asimbinga loboko yaya atambusanga na kongo na facilité ayembisanga liziba na facilité nayebaka te kosimba namekaka na ngai yaya nayebaka te kosimba jove longolelanga soni na facilité amemelanga esengo na facilité asalanga bolamu na facilité apesanga kimia na facilité atombolanga likolo na facilité nakoma référence na facilité kofinganga te yaya nauti na yesu mosika jove kofinganga te nise nauti na ye mosika jova alatisanga sapatu na facilité akumbisanga motuka na facilité nabosana pasi alobi na facilité tika na tombolo yesu tika na matiso nazomona yo jove na miso nanga kontina yesu tango miso bomoto ekufi nzambe miso akondime matio ata lelo nazomona te jove nayebi na kosimba yesu ata lelo ezosimba te yesu nandimi na komona jova ata lelo bazosekanga ye nandimi na komona jova bolingo no makasi ye bolingo yesu makasi na ye lelo kopesa courage kotika yesu te akosala atozolela lelo atozonyokwama lelo zamba mayata kosaka te un jour akosala okomona un jour akopesa okomona un jour akokangola okomona bolingo makasi yesu bolingo makasi ata tatano na mamano bakufu timaki tata oyo aleki tatano na responsabilité azali Jova oyo papa nanga pesanga te yesu apesinga na facilité oyo mama nanga pesanga te yesu apesinga na facilité oyo bandeko nanga bapesanga te yesu apesinga na facilité azo continue na facilité azo sala na ye na facilité bisika lokotika na yebi je suis consciente bisika lokotinga na yebi bisika na zalelo na yebi kasi bisika na zokende yaya na timi na kokoma na ngolu ngolwe kumame yesu kumame yesu kumame yesu kumame yesu kumame yesu kumame yesu sikana tambolo yesu sikana matiso sikana tambolo yesu sikana matiso yesu sikana tambolo sikana matiso sikana tombola sikana Mikolo Agence FB Business International Otindi Biloko la vérité FB International balobi le 27 au va clôturer conteneur, c'est-à-dire va prendre un conteneur pour y aller ça. On a mutuka, puisse voiture à monter, moto, vélo, par carton, bilamba donini. Contactez Papa Fiston Basende pour FB International et Yaka na assurance nyonso. Lo ono yana kimia ou maringa septande na Kasavubu au retirer yango sans problème. FB International Batika le 27 au va clôturer
Agence FB Business International. Otindi Biloko et Komi.